diaspora congolaise. Union pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité. Démocratique du Congo. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps coupés, et pour défendre les valeurs plus belles dans la terre au peuple ardent. Parlez la paix, nous
chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko balandi EDTV, mbote mingi na mabota na bino, mbote mingi na bipai nyonso oyo bino bozwami pe bozwi baku ya kolanda biso na ngonga oyo topesi bino mbote na kombo ya mobimba ya EDTV oyo ezali bongo éparpillé un peu na mokili mobimba na 5 continents. Topesi bino mbote na kombo na bango nyonso na bandeko nyonso oyo bakolaboraka na biso, topesi bino bongo mbote. Bandeko lelo ezali bongo tozali ko clôturer semaine oyo toyebisaki bino topesaki yango mpona oyo etali hommage na président Etienne Tshisekedi oyo atikaki biso le 1er février 2017 oyo euti bongo kokokisa mbula mobimba uta ye atikaki biso pe azongisaki molimo na ye na maboko ya nzambe na biso, makasi kino lelo ebembe na ye ekundami nano te, ezali toujours na kati ya mboka Belgique na morgue epai wapi ezali kobombana kino na ngonga oyo tozali kosolola na bino. Toyebisaki bino tokorendre hommage pe toprometaki bino lelo ba image ebele, ba video ebele, ba interview ebele, ba témoignage pe ba anecdote oyo tokomeka ko pesa bino tout au long ya pokwa na biso ya lelo oyo. Oyebi ete ba hommage esalamaki bongo un peu partout, ba misa to ba messe esalamaki ezalaki célébré un peu partout na mboka na biso kuna na Congo, puis sika nyonso oyo ba congolais bazwami. Na koyebisa bino par exemple na libanda mboka na Sénégal, ba correspondant na biso à Sénégal ayebisi biso messe ya monene ya kafu esalamaki bongo na mboka Sénégal epai wapi bandeko bakendaki kobondela nzambe na biso po ete ayamba molimo wa papa na biso na kimia. Bandeko ya Sénégal bazalaki kuna ebele na kati ya cathédrale, na kati ya église oyo esika wapi messe esalamaki. Na malheureusement na moment oyo tozala na possession ya ba image te, mais kasi ba promettre biso bakotinda ba image oyo basalaki kuna na kombo ya EDTV. Soki ba image ye tokozanga koyebisa bino te. Bandeko ya Angola na Luanda kuna bango nde lelo oyo basalaki pe misa ya monene na hommage ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Na Canada lolenge moko pe na Belgique pe ba misa esalamaki. To misa esalamaki. Na oyo esalamaki bongo na Congo na Notre-Dame oyo ya Lingwala EDTV ezalaki wana tokopesa bino moment ya komeka kolanda boni misa elekaki kuna bokolanda ba intervention ya bandeko ba interview pe après messe na Kinshasa bandeko bakendaki lisusu ti na permanence ya EDTV epai wapi milulu misusu esalamaki kuna na bayi politique bayaki ebele bautaki na ba parti politique tolenge ndenge na ndenge bayaki bongo rendre hommage lisusu na président Etienne Tshisekedi epai wapi oyo tokolakisa bino pe lisusu ba interview pe ba intervention ya bandeko oyo ya ba combattant oyo bazalaki wana na libanda bamekaki kopesa ya bango makanisi na oyo etali bozongi nzoto ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Na Belgique ba messe pe esalamaki ebele na moment oyo tokopesa bino nanu bomeka kotala oyo ezalaki bongo liloba témoignage to poème oyo ndeko na biso papa na biso Marcel Wamulumba asalaki pona yaya na ye pamba te Etienne Tshisekedi azali bongo kulutu na ye azali leki ya libota moko na papa Etienne. Tolanda makanisi na ye ezalaki nini to oyo ye alobaki na kati ya loyembo to ya poème oyo ye asalaki na mémoire ya kulutu na ye oyo azali bongo papa Etienne Tshisekedi Wamulumba oyo asilaki kotika biso nde toti koloba ya desela inani tolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. J'invite M. Castella à venir prendre la parole au nom de la famille.
Congo, au cœur du Congo, dans le cœur même du Congo. Le cœur du Congo bat en toi. C'est le fils de qui? D'où vient-il pour te priver de la terre de tes ancêtres? Oublie-t-il que les morts ne sont pas morts, et toi en particulier? Tu es là avec nous à la morgue comme partout. Tu as perdu ton corps physique, et si tu l'as perdu, c'est pour mieux être avec nous, dans nous. Ton souffle reste là et continue de nous parler encore et encore. Ces paroles hantes, grenouilles de médiocres remplies de sang. Même mort, tu sais qu'il dit leur fait peur. Et il a raison. Médiocre, fiston de ses os, toi et ta clique. Vous croyez qu'avec la mort, sa mort, toi et tes parrains aussi médiocres, vous auriez la paix, la carte blanche? J'étais mal côté avec le souffle de Moïse Yacobo, du sphinx de l'humanité. Un an après, il est plus que jamais là, c'est ça, le plus redoutable, le plus fort que jamais. Son souffle dévastateur a pris à bord plus de place dans nos cœurs. Il est dans le subconscient collectif des Congolaises et Congolais. Moïse Yacobo a une fois de plus déjoué tous vos plans visionnaires. Aujourd'hui, nous sommes tous des Tshisekedi. Car nous avons pris nos responsabilités. Nous nous sommes pris en charge. Continue donc de nous massacrer comme au 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Ne t'en fais pas, ne te fatigue pas. Enlève-toi de notre sang vampire. Ce n'est pas fini, plan de te retrouveras bientôt ta terre douce et fraîche de ton pays natal. Un retour triomphal était toujours réservé. Ta place est déjà là au panthéon des grands hommes du Congo, avec ton Moniéré aux côtés de Lumumba. Ces médiocres-là savent qu'ils finiront au sortir de l'histoire de la honte du Congo. Là où même la médiocrité n'en voudra pas éclairer des voix par leur médiocrité. On leur bâtira à eux, comme un homme parrain, le monument de la honte universelle, pour qu'on se rappelle chaque jour les limites de la bêtise humaine pour les intérêts bassement matériels. Ce monument-là sera entouré des tas de pierres et de cailloux que les visiteurs leur lanceront chaque fois, comme pour dire plus jamais ça. Cela d'ailleurs nous remboursera les biens mal acquis. Tchoukolou et tout. Prends ton Tchoukolou et ne cesse pas de nous parler, de chanter à l'oreille de chaque Congolaise et Congolais, ta merveilleuse berceuse de la conscience nationale et de tous ces valeurs qu'on foule aux pieds. Que nous soyons confondus avec ta parole jusque dans la nuit.
chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko nakanisi bolandi bongo na bokebi oyo ezali poème oyo papa Marcel Wamulumba asalaki pona ndeko na ye, pona kulutu na ye, pona président na ye papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nakanisi euti penza au fond de lui. Donc la kati penza ya ba trip na ene ba lobaka na kati ya motema na kati ya makanisi ya misi maele na ye pe ressentiment na ye oyo azali na yango kino na ngonga oyo voilà de cela une année ndeko na ye akufa mais kasi ba oyo bazali kokamba bongo Congo ba boya nzoto na ye e ba kozonga na kati ya mabele ya bakoko na ye na yango epusaki ye ayeba kosala poème wana nakanisi na pasi pekanda nyonso abimisi. Je crois que ba oyo bazuli bakwa kolanda to ba oyo bazali ko empêcher corps ya papa Etienne ezonga na kati ya mboka Congo ba ete bazali ko créer kaka ba ka ya boye na kati ya mitema ya bato. Alors il est grand temps ba meka ko raisonner lisusu malamu na oyo etali bongo ba obsèque ya papa Etienne pona bo moto emeka kozonga na kati ya mboka na biso Congo. Pamba te situation oyo ezali bongo koyokisa mboka na biso soni. Eza koyokisa mboka na biso soni. Comment bato balobi bazali kodiriger mboka bazali kobanga bibembe en commençant par ebembe ya papa Etienne Tshisekedi pe bibembe o mosusu ezali kokufa na kati ya mboka Congo. Ebembe kufi na ba manifestation babomi bakoyiba yango baki kokunda yango na bukutu ezali vraiment likambo ya pasi oyo za koleka na kati ya mboka na biso na mikolo oyo. Franchement esengeli na bino ba oyo bolobi boza kodiriger Congo bo meka kotala situation oyo bo sala nyonso e ba comprendre fin na yango tango tosilisaki wana tosalaki susu mpe mwa ba interview na libanda na bandeko tokopesa bino na interview oyo esalamaki bongo na ndeko na biso Jano Kabuya bongo tokoyeba kozongela bino lisusu bomeka kolanda maloba ya Jano Kabuya na micro ya mosai na bino Richard Riche Tempête Bolanda. Bandeko ndenge ozo constater toti ko silisa besa sikoyo bato aza na robima tokozwa quelques amis awa tomeka kosolana bango à ce qui concerne une année ya liwa ya papa na biso Etienne Tshisekedi tomeka koyeba ndenge nini. Voilà, Jano est déjà là. Mbote Jano Kabuya. Mbote papa Richard. Oui, Jano, ça va faire une année, tout ça là, une année, disons, Banda, papa Etienne à Koufaki. Malheureusement, Tozo Koka, Kokunda et Kakate. Nini Oyo Koloba par rapport à ça. Et puis, Eloko Nini Oyo aurait été na combat et papa Etienne. Et le Koloba, c'est que bah, médiocre, il faut bah, dégager. Et donc, ceux qui sont médiocres, bah, même pas de respect pour les bateaux et les koufi. Les autres, que bah, médiocre. Mais ce que je peux dire, c'est que ça là qui biso pas si tant que Toyoka qui liwa ya papa Etienne il y a une année. Mais Tomonaki Musikate, en fait, il y avait quelque chose de bien à cela. C'est que sa mort voulait nous rappeler que maintenant, ça nous rendait tous responsables et que donc aujourd'hui tous les Congolais sont devenus responsables parce que lui n'est plus là et que nous sommes obligés de nous prendre en charge. Donc c'est ça le bon côté, si je peux dire ça comme ça. Et ce que je retiens de son combat, c'est que son combat, il fait que continuer. Il a réussi à conscientiser le peuple congolais. Aujourd'hui, vous voyez tous ces gens qui viennent, qui ne l'oublient pas et qui lui rendent hommage. C'est parce qu'il est dans le cœur des Congolais. Et donc, en chacun de nous, nous continuons la lutte en sa mémoire, mais aussi pour la libération de notre chère patrie, la RDC. Pour toi, Jano, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour que le corps de papa Etienne Tshisekedi et Kende dans le Congo? Il faut chasser ce régime médiocre. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'ils ne vont jamais permettre, parce qu'ils ont très peur de
de ce corps. Donc ils ne vont jamais lâcher prise. Moi, je le sais. Je sais qu'ils ne vont jamais permettre que ce corps puisse retourner. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Juste, ce qui va tout le lot, au Mekako définir Etienne Tshisekedi au Golobani. La définition, il y a docteur Etienne Tshisekedi, je retiens la constance. C'est monsieur élevé au niveau du Mahatma et monsieur honnête, humble, comme disait autrefois Colette Brackman qui l'avait combattu toute sa vie, mais qui enfin avait reconnu que ce monsieur gardait l'honnêteté, l'humilité et la constance, voire même l'installation. Il incarnait ce que lui-même appelait l'état des droits. Et il l'incarnait en lui et il lui a fallu 32 ans pour l'extérioriser, les transmettre à nous. Et aujourd'hui, il nous a passé le bâton, riche, moi et vous, pour que nous puissions faire ce travail. Nous avons le bâton à main parce qu'il a dit le peuple d'abord. Et il a redit, prenez-vous en charge. Alors, prenez-nous en charge. Voilà, prenons-nous en charge. Comment aujourd'hui se prendre en charge pour que les corps du président Etienne Tshisekedi puissent retourner et soient enterrés sur la terre de ses ancêtres? Oui, ça c'est une tristesse que nous avons. Ça c'est l'ironie du sort que nous avons vécu avec ces gouvernements des médiocres. Et ils ont prouvé jusqu'à preuve du contraire qu'ils sont médiocres. Avoir peur d'un cadavre, d'un mort. Ça veut dire que son corps, mort ou vivant, il continue à travailler en nous. Se prendre en charge, voilà, aujourd'hui nous avons fait de la route. Je suis parti de Grenoble pour arriver ici. Donc pour arriver ici et observer, participer à cette messe, il y a commémoration, il y a un an naïe. Alors nous allons nous prendre en charge dans ce que vous faites. Un coup de chapeau, Namusala Yomoko Zosala, Riche Tempête, installé télévision Nayo, Namokil Mobimba, dernièrement, qui est beaucoup déjà dans le Sénégal, quelque chose de très important. C'est ça, nous prendre en charge. Tu t'es pris en charge, tu t'es dit, avec mes fonds, avec mes moyens, je peux faire ça pour que l'information puisse circuler à mes compatriotes. Alors moi, je me prends en charge parce que vous me voyez là. J'ai quitté Grenoble, j'ai pris un avion, je suis venu là, je suis logé à l'hôtel, je me suis pris en charge. Pourquoi? Pour la cause du Congo. Cette rencontre possible comme ça montre l'unité. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. On a Oyo Elekaki Bongo à Bruxelles pour l'instant, to Soukana Nouana, to Zonge Labino Lisusu na Oyo Elekaki na Bruxelles na Souka, et pas wapi to Koche Labino Omeli, to enseignement ya Sango Oyo Ateaki, to Yokaye, le Lengenin Azali ko qualifié ba Oyo Bazali ko diriger Mboka na biso. Wana to Zonge Labino na Sima, pona Bomeka ko Yoka. Pe botala ete oyo cardinal Laurent Monsengo pas signé alobaki pena oyo pasteur Ekofo alobaki nakanisi ekomi kozwa nzoto epa ya basali ya Nzambe ebele bakomi pe kozwa makasi ya koloba oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso ezali malamu ata soki moke te bokolanda ye bongo na nsima me ya mopenza tokozonga lisusu kuna na kati ya mboka Kinshasa epai wapi bandeko na biso bamekaki kozwa pe maloba mpona koloba oyo ezalaki na kati ya mitema na bango concernant papa na biso Etienne Tshisekedi, concernant président oyo ya bango bongo tokozonga lisusu toyeba kofungwama penza na masolo oyo tobombelaki bino kati ya mokolo ya lelo. Bolanda lisusu eteni oyo ya mibale ya Kinshasa
bongo tokoya ko kabola lisusu na bino makanisi bolanda yango na bokebi penza. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 1er février 2017, 1er février 2018, Mbula Moko, Utokondo et Etienne Tshisekedi Wamulumba, Atika Mabele, ya bato bazali na bomoi, lelo, tozali awa na Notre-Dame ya Lingwala, na cathédrale, et sikawapi misa monene et lengelami po ya kosambela, kobondela tata Nzambe po ya molimo Mwakondo Etienne Tshisekedi, président ya Union pour la démocratie et le progrès social, Oyo Awaka Mokolomwa le 1er février 2017. Tozali awa ba combattant bazali ebele. Ba membre ya rassemblement pe ba cadre ya rassemblement bango nyonso bazali awa, ba kondi ya UDPS bango pe bazali awa, population congolaise baye ebele pona kosambela molimo mwa Kondo Etienne Tshisekedi, papa Etienne Tshisekedi oyo asali misala mingi na kati ya République démocratique du Congo. Toyebi pe yambote akufa asalaki bongo po ete mboka na biso ezala na kimia na crise ya légitimité oyo mboka na biso ezwaki. Kondo Etienne Tshisekedi basanganaki classe politique mobimba kuna na Senko po ya bosololi koluka kotia kimia na maemaso malukaki kozala ya mabeto pe ya mbinga na kati ya ekolo na biso République démocratique du Congo. Lelo ba Christo ba combattant peuple congolais ba ekosambela misa po ya kokanisa molimo moye. Toko leka kozwa ba interview moko na moko akoleka liboso ya plateau na bino otosali yango to benga ngo plateau de fortune awa na kati ya cathédrale Notre-Dame ya Lingwala pona kozwa ba impression ya ba politicien nyonso, pourquoi pas ya ba combattant baye kosambela misa po ya Kondo Etienne Tshisekedi. Natiki bino bolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. En tout cas, nakopesa d'abord condoléances na famille biologique nae, na famille politique nae UDPS na rassemblement, pe na peuple congolais mobimba. Omoni na philosophie mystique, oyo totanga ka ba leader, comportement na bango, agissement na bango, lutte na bango. Tshisekedi akoti kozala élevé na rang ya ba Dieu, ya philosophie grecque pour la lutte pacifique et la résistance na non-violence. Ce que Zalaki Bongo, Tokozwa Tshisekedi Toksalié a commis Dieu de la lutte pacifique, de la non-violence et de la justice pour le Congo ou bien pour la Grèce antique. Parce que lutte naïe, n'a pas de démonstration à combat naïe, et Zalaki Mounene Makasi. Et les qui degré à moutu humain, dans la philosophie, on a l'obaki, les mystiques lisent les étoiles. Ce que tu as les étoiles à Tshisekedi, n'a Zalaki Mouana, n'a Koli, n'a niveau à Koma Kiwana. Azalaki niveau moko makasi ya spiritualité politique na résistance. Abandi ko bangelo comme côté, il s'est créé un mythe. Azalaki intouchable yemoko, azalaki irréprochable, azalaki mutumoko oko ko bunda na été. Histoire na ye yebani mokili mobimba qu'on a eu un père qui s'est battu pendant 3 décennies, qui a bravé 3 dictatures, la dictature mobusienne, la dictature de la Kabylie avec Mouzé, la dictature de la Kabylie avec Joseph Kabila. Il a dépravé 3 grands dictateurs redoutables du monde. Et il les a tous liquidés politiquement. Mobutu a été liquidé par Tshisekedi. Kabila Mouzé est parti laisser Tshisekedi au combat. Et Joseph Kabila a été liquidé à la cour de Saint-Sylvestre par Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui avait dit tu n'auras plus de mandat, il faut aller aux élections en 2016. Bien qu'il n'a pas organisé les élections, l'accord avait donné à Kabila les béquilles politiques par l'initiative de l'Église catholique qui voulait empêcher ce que Makila Etanga. Mais le lot a Koufi, a Tikaki, a Korwana, comme étant héritage à peuple congolais. Peuple congolais, Bissika Nyosa Kotukozala, héritage na ya Mounene, c'est ça départ à Kabila.
qu'on empêche Kabila à modifier la constitution, qu'on empêche Kabila à la candidat, qu'on empêche Kabila à continuer binoma, qu'on empêche Kabila à la même mise sur la CNI, qu'on empêche Kabila à m'y représenter, qu'on empêche Kabila à faire le référendum. Wanande, Biloko Toko Pesa, victoire et combat, il y a docteur Etienne Tshisekedi ou Mulumba, au peuple congolais à Kouti Kongo Santé. Awa tozali toujours en direct ya Notre-Dame ya Lingwala et sikawapi misa manene masilaki ko salama po ya kokanisa molimo Makondo Etienne Tshisekedi oyazaki président ya Union pour la démocratie et le progrès social. Mwana mboka David Mukeba Mbote. Mbote ndeko kula kula. 1er février 2017, 1er février 2018 et ça est déjà mbula moko. Depuis Kondo Etienne Tshisekedi atika biso nini okoki koloba na ba congolais nyonso o bazali ko continuer kolela papa Etienne Tshisekedi malgré nanu bamoni nzoto na yede nazana ba impression mibale ya liboso ya esengo po na sur Rolandi ndenge monseigneur alobi que bizaleli oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba atalisaki tango azalaki na bomo ya wana se ezali bizaleli oyo bamona kati ya basantu atangi ba Abraham, atangi ba David, atangi ba Moïse. Donc ozomona ke oyazali sango moto simibeko ya Nzambe dimension nini atie mwana mboka Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi ba illustre c'est-à-dire batu oyo batikala ko ba marquer temps ba marquer époque na bango pe bizaleli oyo bango ba prouvaki na kati ya société et saliete batanga malolenge moko na ba David c'est-à-dire bizaleli oyo ya bolingo. Oh, mutu azana bolingo, azana Nzambe kati na ye. Donc, waneze sengwa liboso ya mibale, ezali tena kolandana na bizaleli wana kalate esengeli mboka mobimba pe mokini mobimba ye bete Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali héros national pe bizaleli na ye ekoumela po ba kitani ba génération nyonso to ekoya ekozwaye comme un exemple, comme un modèle à suivre. Ya mibale ezali ya mawa. Yamawa pona komona ete ba sacrifice nous surtout à endurer qui durant toute sa vie sur cette terre des hommes pona ko salete congolais comme un moto azako continuer ko mener en tant même en étant cadavre donc même cadavre na nzoto na ye ezo continuer ko mona passe lelo non pas parce que ba congolais balingi bongo mais parce que individu moko Kabila alingi ete nzoto ya Etienne Tshisekedi ezongate yangwana nazo paraphraser opposant mususu politicien mususu alobaki na ebembe ya mutu ekomi opposant ya Kabila. Donc voilà le tozo comprendre était mais to ebete na mikolo ezo ya liboso bako rendre honneur pe ba hommage mérité na ces grands et dignes fils ya Congo. Bon, bah impression là, ils allaient, bah impression il y a qu'aucun mois, il y a passe. Peu impression il y a comme on a que tous les bateaux bazali batoté, peu basengeli babenga ma batoté. Parce que la culture africaine, précisément la culture congolaise, nous to monaté, moto akufi asali inane bakundi été. Et comme notre président c'est un président très spécial. Et je crois qu'enterrement n'est pas très spécial. Azali le seul mutunakacha mokili inane akunda mate. Donc Tshisekedi reste Tshisekedi. Et je crois que biso toko vivre na ombre ya Tshisekedi pour te faire face na bato nyonso baolinga ba imposer biso la médiocrité na kati mboka na biso. Lelo ezali mbula moko euti koleka depuis papa Etienne Tshisekedi atika biso na nzoto me na kati ya mulimo azali na biso parce que moni ba oyo nyonso batelemi oyo bazali oyo tobengaka na lopoto ba Tshisekediste biso oyo tozali ba Tshisekediste ye papa wana nde moto alakisa biso nzela ya bitumba nzela ya kubunda po demokrasi evanda na mboka na biso yende grâce na ye lelo oyo soki babengaka ke Congo ekomi Congo démocratique ezali grâce ya bitumba oyo papa Etienne Tshisekedi alakisa kibiso tozo regretter loko moko mais tozana
na makasi na kondima ke tokosilisa yango nzoto na ye ekovanda kuna evandi na mboka mopaya te ekozonga na mboka na biso tokokunda ye mpo bahonneur esalama toza na elikia wana yango wana bitumba toza nango ezali bitumba ya oyo abandelaki biso ya koinstaurer démocratie na mboka na biso ya kokombattre dictature tina suka oyebi eza grâce à papa wana alongola biso oyo babengaka bobangi grâce na ye yango wana biso oyo babengaka na lopoto la paix n'existe plus dans l'esprit du Congolais. Et grâce à Papa Tshisekedi tondimi que réellement changement il faut salama. Pour changement salama à la kisibison zela bitumba yango na tozo bunda totelemeli yango pona lelo je crois ezali mukolo oyo à partir yo moko kotala à partir ya lobby na niveau rassemblement et ko bima ba mwa mikano ebele oyo poto kende ti na suka ya victoire ya bitumba papa na biso atikela ke biso omoni ezali grâce ya Papa Tshisekedi ke ngai na komi politicien na 82 IDPS bimaka tozaka parmi ba premier nga nazaka na ngai o babengaka awa parlementaire debout ezali grâce à papa wana nazwa décision ya kokende université pour ça la classe ya politique eza grâce à papa wana nazwa pe souci ya ke na kokipe kozala musali pona peuple donc souvenir nazanango ebele papa wana nda memanga na Genval papa wana nda la kisanga bitumba papa wana nda la kisaki grâce à papa wana ngai na koma député parce que na landan zelo la kisaki ngai eza papa wana nazana ba souvenir ebele lelo sokinga na yebani et pas na bino ezali à travers presse eza grâce à papa wana nazaki parmi ba oyo bazaki nano présidence à 4 personnes ngai nte na bandaki ko bomba caché ya bango ya bankiem Kibasa Tshisekedi na liyao musana ngai ezaki réunion isili na komema ba caché to beti na ba papier donc j'étais parmi les premiers parlementaires debout et papa wana la kisabiso biloko ebele nazana ba souvenir ebele pour na papa wana et ce qui démocratie ezana mboka c'est grâce vraiment à ces B50. Dans mon Kolomalelo, nazo kanisa Papa Etienne Tshisekedi, père de la démocratie, oya Kofi atiki biso, mais souci na motema puisque lelo tokokisi une année, corps ya Papa Etienne ezoko kakoya te poto kundaye ndenge sengelaki. Tozo kanisa classe ya kotisa biso ya ko se prendre en charge mais malgré azate lit na ye tozo continuer bon wana eza langage ya bato a majorité bazu comme tactique politique na bango mensonge koloba lokuta biso IDPS toza population IDPS ezalaka ba personnage oyo kakao tel IDPS eza base IDPS eza population exemple année que au monument c'est alelo ba débourser ba mbongo à l'état te pour ba pesa ba to ba futa ba bis ba ya mutu na mutu abimisi mbongo na poche na ye a futi transport pour aya messe ya anniversaire ya liwa ya Papa Etienne Tshisekedi. Nous sommes capables de mobiliser les gens chaque jour, de mobiliser la masse chaque jour. C'est la majorité qui n'est pas mesure, puisque tout ce monde-là que tu vois à la majorité, derrière la majorité, c'est en échange avec un 5 000, un 2 000 francs. Mais ici, c'est le peuple lui-même, malgré la souffrance, a eu économie à dépenser, à y awa, à mêler à ta sécurité, à refuter les sous transport à zongi. Ce qui montre qu'on est déterminé, tout ça a souci à Moutou Oyo. Commémorer liwana ye awa. Papa Etienne Tshisekedi azaki moninga nangate na banda kokutana na ye en tant que combattant ya IDPS. Oyo nazwa epa na ye comme souvenir eza alakisi ngai alongolinga kobanga alakisi ngai kotelemela mabe bisika nyonso euti alakisi ngai kolite mpona état de droit na mboka na biso alakisi ngai kotelemela injustice na sens nango nyonso alakisi ngai ko se prendre en charge. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko nakanisi tolandi biso nyonso na bokebi penza
Papa Etienne, le président Etienne Tshisekedi, yé abandaka kobunda po était congolais, ayeba kozu komi prendre en charge po était congolais, azala moto oyo bazali ko considérer na kati pe libanda ya mboka. Po était Congo, ezala mboka oyo bazali ko respecter na libanda ya mboka. Mais kasi tala lelo mboka na biso boni boni ezali sous respecter ata mokete. Mais kasi ya kokamwa mingi eza nini ya komona ba congolais misusu bazali kobosana oyo ya bango cible babalukaka, voire même après la mort ya papa Etienne pona kokoma bikoma koma pona koloba biloba loba. Quand on a bateau bazoloba biloba loba pe kokoma bikoma koma balobaka ete soki Tshisekedi akufi Congo ezwi solution. Metala mbula mobimba yango eleki uta Etienne Tshisekedi akufi solution moko ezwami te, Congo eza kozinda se kozinda. Mais kasi bazali pe kokanga minoko na bango te, bazali pe kotika bikoma koma na bango te, bazokoba kokoma bikoma koma na Congo ya papa Etienne pamba te bayebi ete Congo wana elobisaka bango pe bayebi ete na kati ya Congo wana bakoluka ba polémique moko songolo to pakala. Mais kasi bazobosana ke Congo eza na temps wana te. Yo oyo ezali kokoma koloba ete mérite ya papa Etienne ezali kaka po alobaki non na Mobutu. Bongo oyo ya yo mérite ezali nini? Yo kutoza kokoma bikoma koma wana mérite na yo ezali nini? Ya kokoma bikoma koma osaba plagiat ya wana mérite na yo? Ya kosaba livre à l'okuta kozaba ba copier coller ya wana mérite na yo? Soki yo bache au coaché batu, je crois bien que vous allez coach moko ya mabe ou ko coacher batu te. Pa matin na bikoma koma nozo lobani ni ke non. Azalaki moto ya batu wana ya ba impérialiste na yango po efane ki bota de bembe na ye ndenge nini ba autorité belge ba yaki ko s'incliner devant nzoto na ye. Franchement bandi ko ngai. Yo oyo zoluka kumate un peuple ozala na élément lokola Etienne Tshisekedi oyo asalaka na bino elongo en même temps population obozoluka bomate bayokelaka ye ba descente na ye nyonso etrenaka ba foule et de foule ya bato. Il suffit d'utiliser ye comme il faut ye akozala possibilité ya kokanga bato wana monoko to akozipa bango miso bamona mabe ezali koleka te. Mais kasi bozwi élément na bino oyo bolobi azalaki ya bino bozwi botie pembeni boboyi accéder na pouvoir boboyi ayeba komate population wana oyo balingaka ye botiki ye bokangi ye ti ememi ye na liwa wana mpenza kozala coaching ya façon nini oyo coach wana akoki kosala to yo soki ezalaki na place na yo donc olinga ofonctionne ndenge wana eza mawa mingi na kosala ba analyse bête ya ndenge wana. Ba médiocre oyo bazoloba, les médiocres franchement sont partout. Même ici dans la diaspora, il y a des médiocres. Et ces médiocres-là doivent dégager. Naba oya diaspora, naba oya bazo konzamboka kuna na bozoba, bango nyonso esengi na ba Congolais to ba kutia bango libanda ya masano. Pamba te bozoba eza kokoba na kati ya mboka na biso. Oyo olali olamuki ozwi kaka na ba réseau yango tozokotaka ya ofele obani kokoma bikoma koma na kombo ya moto oyo kino lelo oyo nzoto na ye ekundami nano te, dignité eza te, botosi eza te, respect eza te, na babiloba loba na bikoma koma ezanga tina. Et puis oza komi benga intellectuel. Intelligence na yo franchement na kati ya makambo wana vous pouvez yango na nini
Si vous posez poser question sur le bilan, il y a président Etienne Tshisekedi. Il y a yo bilan, na kati ya bitumba oyo ya Congo, ezali nini? Mérite na yo, na kati ya bitumba oyo ya Congo, ezali nini? Ba tentative boni omeki ko sala, pour que Congo ekote na liberté. Zéro. Car bikomako. Oyo, banguna ngo pe batanga rango te. Tu te fais plaisir yomoko. Autosatisfaction. Et tu penses que c'est ça les combats. Non, ce n'est pas ça les combats, mon frère. Ce n'est pas ça les combats. Mais comment wana, ils ont satisfait kaka yomoko na ego na yo. Voilà. Il fallait que tu fasses la parenthèse parce que y a certains Congolais qui dépassent vraiment les bornes. Il y a certains Congolais où baza komi zoua, komi mona, c'est comme si ba koma ba super Congolais. Un homme où batu nyoso ba linga kindenge wana, toi tu vas te mettre libanda ya batu wana spamba te yondo leki de millions et de millions de Congolais oyo ba accepta combat Etienne Tshisekedi. Yondo leki bango parce au komara au plage akaba livre ba. Ndo leki bango. Ti n'est qu'un minable. Et aux vrais médiocres au même titre que les autres médiocres qui sont là-bas au Congo. Aux ndenge moko na bango. Voilà, tu as une parenthèse parce que ça la moi bien té na ngo to kanga mo parenthèse na température na biso ya lelo to koba yango avec ambiance to mesana na kati ya moment na biso o ya partage parce que bandeko mususu baza ko exagérer baza incapable ya kutinda tabatomi balé na balabala mais konika ko loba loba baza incapable ya ko mobiliser même 10 personnes mais balinka ko loba loba to lingu to pesa bino ba publicité papa bezanga mutuna makoloté parce que vous êtes des minables donc voilà bandeko nakanisi to uti bongo kolanda ba élément nyonso to landi toki ba témoignage ya bandeko boni boni babandai ko sepela na papa Etienne boni boni bandai ko kanisa na papa Etienne mekasi to ebate komba Tshisekedi ya solo ibandi nde ko banda parce que nzete si eboti mbumu ekweki na kati ya mabele yango wana eboti nani après. Moi je crois que c'est le moment banguna babanda komona ba fruit ya mbuma ya bitumba ya papa Etienne Tshisekedi. Tokotika bino bolanda suite ya belema nyonso oyo esalamaki après tokozonga mpona totirer émission na biso na kimia mpe na bolingo. Tokopesa nanu merci mpe na bandeko nyonso oyo bazwami bipai na bipai oyo batindi bidili oyo bolandi na bacorrespondant na biso nyonso mbote na edi na Japon. Merci mingi na oyo nyonso ozali kosala mpe kopromettre kosala mpona lokumu ya mboka na yo Congo. Nzambe ayeba kopambola yo abakisela yo ya ebele mpe apesa makasi oyeba kokoba kocontinue na nzela oyo osioponi pamba te Congo alobi eza na maboko ya bilenge oyo bazali na makanisi. Donc voilà, totiki bino bolanda ba témoignage pe mingi élément oyo na kotikela bino yango na état oyo ezali c'est fait sciemment na tiki élément oyo na état oyo ezali pamba te ça fait partie ya ba élément oyo tozwaka na Kinshasa et ezoloba mingi élément oyo ezali les jours oyo papa Etienne akendaki ko visiter siège ya UDPS pamba te ntango asengaka na bango basomba siège amonaka yango te akendaki ko visiter siège ya UDPS
Et Wanezaki, après meeting naye, il y a le 31 juillet, quelques jours après, aye ko visiter siège Paul. Ba o ba paloba qui était à kokoka susu kotambola te, azali susu na makasi te, akoka komata escalier te, akoka kosala boye te, akoma légumes, ainsi de suite, ba tout barabatonga, ba salaka boye. Mais totala élément oyo nakanisi eko édifier biso mingi. Bandeko bavandi ensemble. Baza ko hésiter à koloba non, tout ça, il passe espace monsieur za likolo kuna oh, ascenseur les ali ascenseur. Ba tout ba ki ascenseur les ali, ba tout dans ba question sur ba prévoir ki ascenseur ainsi de suite. Mais à comprendre soucis na bango, à mengo na bango, il y a quelque chose là-bas, oui. Mais on y va. Oh non, il y a des escaliers. Oui, on y va, je vais monter. Amata qui l'escalier. Yemoko accueilli, à qui vous visitez. Plutôt l'andamu. Natikiango brique, je le répète encore, pour des raisons historiques. Pour Bomekakota là, Boyeba, qui était Papa Etienne. Et puis après, en haut, suite à l'élément Misusu et Kolanda. Bolanda, vraiment, Nabokibi. Merci. J'ai vu dans tout le corps ici, nous allons échanger enseignement sur le semestre et la plomberie. Une évacuation. Il y a plusieurs escaliers. Tu n'as pas prévu un ascenseur. Mais non, mais maintenant, là, il y a des ascenseurs, des montes d'escalier. Maintenant. Non, non. Maintenant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a que des marches, il y a des escaliers. Vous laissez les escaliers. Mon téléphone est sorti de la table. Je n'espère pas de faire mon téléphone. C'est mon téléphone qui sonne là. Ça me vous faites tous les deux côtés, s'il vous plaît. Vous laissez les escaliers vides, hein, s'il vous plaît. Attention, de nous montrer. Alors. Mon ami, Aza la série Botosa. Pas trop de lumière, s'il vous plaît, monsieur. Trop de lumière. Boumali, Aline. Boumali. Ouvrez là-bas. Vous pouvez ouvrir la possibilité de ici, ça donne, nous avons un balcon qui donne sur les boulevards. Par ici. Par ici.
Ici, c'est la grande salle de réunion pour tout le parti. Lorsqu'il y a une réunion, il y a... Ici encore, il y a Nous, c'est ce que nous sommes venus avec. La parcelle, c'est la parcelle. Vous avez la vache comme ça. Dans l'avenir, avec des moyens, on peut ériger un bâtiment effectivement. Ils ont mentionné la parcelle, c'est pareil. Non, le dépôt, c'est derrière là-bas. Là-bas, là où il y a les arbres, les arbres. C'est fermé. Oui. C'était vrai? Le président, c'est ça. Ça va? Oui, c'est ça. Ah, ok. Ok. Ça, c'est une pièce. Pas d'essayer. Tu peux rester. C'est là qu'on vient. Oui. Donc c'est tout le... C'est le passant. Bon, l'annexe. Là, Il y avait la... On est prêt là maintenant. c'est assez bas. C'est un peu bas. Ça va. Ça fait ça. Il y avait
Comment ça existe initialement? Ça existait. C'est dans le même identique. Toutes les parcelles environnantes sont toujours le même. C'est que c'était des bâtiments du temps colonial. Si. Bon. Monsieur l'architecte a fait sa proposition. J'ai dit que monsieur l'architecte a fait la proposition, à savoir que le président puisse occuper le rez-de-chaussée. Mais généralement, quand on est dans une structure, le chef est plus éloigné qu'il est. Donc, comme la configuration est pratiquement la même en bas qu'ici, je crois qu'on a le même espace. Avec un ascenseur. C'était juste dans le souci d'éviter au président plusieurs démarches. Si on lève l'option d'ascenseur, c'est l'idéal, c'est que le président soit au-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, le président lui-même, vous vouliez lui épargner les marches. Il en a confondu. Mais tout à l'heure, vous voyez ce qui vient de se passer. Pour le président est pour ici. Il peut saluer, il est combattant de balcon. Ça sera une bonne chose. Même en arrière, si nous avons. Nous avons plusieurs services qui pourraient. Oui, on est dans l'option où il serait accepté de diriger un bâtiment moderne. Ici, on a le travaux qui concerne section de l'école en train de dire là-bas, des petits travaux de maçonnerie. Il y a les travaux de cloisonnement, nous avons fait le cloisonnement en bois, en bas. Il y a les travaux d'électricité, il y a la plomberie qui fait le faire, pour les sanitaires, il y a tout ça. Et il y a la peinture. La peinture, il y a la huisserie aussi, on changeait le corps de l'étudiant, surtout en bas. Ils ont dans le cadre de la vraiment très avancée. Sans compter l'annexe. Non, non, pas de travaux là, l'annexe. Il a parlé d'ici. Non, il n'y a pas de scènes de bas, l'ascenseur, on vient de lever au pied au-dessus. Oui, c'est ça. Ça pose. Il est dehors.
Il faut l'inscription à la... On a écrit. On ne sait pas si le peuple d'abord. Le peuple d'abord, mais on a écrit. Comment la porte? Comment la porte? Voilà, bandeko balandia EDTV bino moko bomoni histoire au coquille ko falsifié en côté, c'est ça l'histoire. Na moni bandeko ebele bazotuna mutuna ya koyeba chibala eu na par rapport à Batoa wapi chibala wapi azali wapi ainsi de suite. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mukolo Oyo président ayaki ko visiter siège lokola bomoni wana ba image moko na ipsaki bino na tiki yango na état brut pour des raisons d'histoire. Bandeko na kanisi bino moko bomoni boni président Etienne Tshisekedi azalaki conscient na oyo ezali bongo héritage akotiki la biso ba congolais pe akotiki la partie na ye UDPS. Bomoni boni alingai koyeba point par point kwa nyonso esika nyonso awa bakosala nini esiko ekozala ndenge nini ainsi de suite. Nyonso tu wana par souci ya koyeba nini oyo ye akosala lokola héritage oyo akotika na parti na ye siège oyo apesaki bongo ba membre nyonso ya UDPS oyo lelo likambo ya kokamwa ekomi na lingomba moko balingaki baluka bameka ko revendiquer yango mais bakokate parce que il y a des éléments pareils ezali ba témoignage aboye ezali ba vidéo oyo ya lolenge aboye ezali na kati ya vidéothèque na bino ya EDTV. Je crois que vous aurez l'occasion na ba moment mususu ya ko découvrir oyo tozali na yango bongo comme ba élément oyo ya accompagnement oyo tosalaka papa Etienne Tshisekedi utamboka Belgique kinoti tozonga kinaye na kati ya Congo bokomona oyo nyonso tosalaki bongo lokola ba élément donc ba élément boye vraiment ezali ebele moment oyo eko permettre bandeko tokoyeba ko balancer les bino yango na moni bongo ndeko Odon Pambule dépositaire alobi bongo Richard, vous allez vous présenter émission lokola Papa Boloa. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mais comparé à un grand comme Papa Boloa,
En tout cas, ezali Sengomingi parce que yé azalaki bongo moko ya ba journaliste oyo biso pe to préféré qui ça c'est vrai. Oyo to mesana kolanda ye na ba moment ebele ça c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup ndeko don pambo les dépositaires na comparaison na papa Boloa en tout cas ekei na motema. Voilà bandeko tokokoba na poko na biso oyo spécial papa Etienne Tshisekedi spécial température na biso oyo ezali bongo na hommage auto réservé qui est pas ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Sikoyo tokoleka na ko pesa bino oyo elekaki bongo na kati ya permanence après na Kinshasa kuna après tant bandeko bauti Notre-Dame de Lingwala bayaki lisusu na limité epai wapi milulu et continuaki pona ko meka ko kanisa molimo papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba le président élu et puis super héros national ndenge bandeko bazo sepela mingi ko benga ekuno na kati ya mboka. Donc tokotika bino lisusu bolanda oyo elekaki journée wana na kati ya kin après prière to messe bandeko bayaki bolanda ba interview ebele ya ba combattant pe ya bandeko misusu bongo tokotika bino bolanda yango après l'élément mususu kolanda tokolanda notamment ce qui s'est passé le 31 juillet 2016 et pas wapi papa Etienne akendaki kopesa meeting na ye na place triomphale oyo et ningisaki oyo et bukanaki oyo mukolo wana approuvaki vraiment que non c'est lui le président oyo ba congolais ba ponaki. Mais en attendant tout bino bolanda oyo elekaki na permanence ya UDPS mukolo ya les premiers ya sanza oyo pa wapi papa na biso kokisaki bongo mbula mobimba uta atikaki biso tolanda. Sima ya kosala misa oyo basalaki lelo kuna na Notre-Dame ya Lingwala tokopesaka bino toujours ba réalité oyo nyonso ezoleka na journée ya lelo mokolo Etienne Tshisekedi akufaki nde tozali na obligation na mosala oyo tundima to relayer bino bomona yango ndenge nini journée ya lelo eleki na Kinshasa journée ya lelo eleki na République démocratique du Congo. Première signe oyo eleki na mokolo ya lelo le 1er février Tshisekedi tango akufaki le 1er février 2017 mbula ebetaki na chaque commune. Donc ok na commune ale mambule beti elongwe lemba eye na limité elongwe limité ke na commune mususu mukolo wana mbule betaki. Lelo pe tolamuki na tongo le 1er février 2018 mbula ebeti na chaque commune. Donc ebeti ndambu na ba commune nyonso. Première signe oezo la kisabiso ke le 1er février ezali événement munene o ezali gravé non seulement la mémoire ba congolais, non seulement la mémoire non seulement na République démocratique du Congo, kasi na mémoire ya monde mobimba, ya peuple ya monde mobimba. Deuxième signe tozalaki na messe na Notre-Dame ya Lingwala. Boyoki Monseigneur Gérard Mulumba ndenge alobi atangi alobi utombo tama Etienne Tshisekedi maïma so asali ezarara maïba santu ba bien honoré ba sala na kati ya Bible yango pe Etienne Tshisekedi asali. Est-ce que Église catholique rekomisa ye bien honoré et rekomisa ye mo santu Tshisekedi to benga ka santu Tshisekedi sambela pona biso to ebiti à suivre. Mais lelo to kitili susu après avoir kosala misa to ye na temple ya démocratie oyo ba combattant ba lobaka. Donc so ba moni secrétaire général na mabe ba lobaka na bango po bango ba lobaka sans tabou ba banga raté. To moni nini bozo mona déjà petit boulevard eza bloqué ba camion komi koleka moko na moko population oyo ezali awa donc policier na civil donc policier na combattant pour na mukola lelo ba yokani. Cela veut dire quoi? So otayi na ngambo ya permanence à IDPS tant à la police et à la rawana mais si bitima ba combattant ba envahir espace où ba policier ba occupaka. Donc na mokola lelo
boyokani toyebi te soki boyokani ekoti entre bacombattant ya UDPS na bapolicier mais biso toza wana te essentiel eza ke tozwa interview tozwa baintervenant tozwa bacombattant toyoka bango nde basalaka UDPS ezala bango basalaka nde UDPS ezala makasi parce que balobaka na kati ya UDPS eza pyramide renversée c'est la base qui décide c'est la base qui fait la force de l'UDPS awa tozwi bakadre awa tolobisi bakadre mais bayi combattant bayi bacombattant bakitaka na terrain bato bayebi sens ya kicombattant bazoloba nini combattant nyonso to aza debout transition kosalema na mboko sans Kabila biso toza na mokonzi alonga makambo na liloba quelle que soit condition Tshisekedi akokundama na Congo ezala bakoko na ngai ezala bana na ngai baotika kobosa Tshisekedi te muntu ya peuple. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mukolo ya lelo pona yo combattant ozali komona yango ndenge nini eloko nini oyo révolté oyo ezo sala yo ke o koma na siège ya UDPS eloko zo sala nga bien ezaki toza premièrement tozo lelaté toza na esengo parce que papa va ko fatiguer biso maloba ya esengo atikela biso maloba ya mawate et puis bozo mona ngo ti mokolo lelo ndenge tozo tambola ndenge tozaki na okuna na cathédrale to commune susu a ozo mona ndenge toza na esengo bit na biso zaka ke ko bunda pona parti ya kolonga pe munguna longa biso totika la peuple congolais tout monde a pe régénité na biso ya Congo. Est-ce que na journée à lelo ndenge Tshisekedi akufa balobi akufi na ba plein na ye est-ce que bino batikali bazana courage ya mobiliser population congolaise ndenge Tshisekedi bande ko ça oui ozomona population ndenge zali combattant nyonso to aza debout journal lelo to yebite so yo moko za na miso komona ozomona ndenge combattant za ko telema ozomona ndenge tozali belé tolongwe musika biso to tiba monga fula to bagaze betami to za kaka debout to yebite so ke salama wapi na liwa mutu moko ba kufa batu batelema ebele boyo ozomona biso ba combattant to za ko telema yo ozomona donc eloko kolobeza te Tshisekedi akufi esali déjà mbula moko accord pona bino ezali appliquer malamu te ezali appliquer te mawa ya liboso pona nga combattant UDPS ezali kolobete naza na pasi na motema pona moni nanu ebembe ya kondo l'homme de la parole muntu ya peuple nanu ekundami na mboka bakoko na ete nde mawa naza nango pona nini po gouvernement na mouvement nyonso toza nango awa ezokamba mboka na biso eza na motema mabe yango mawa ya liboso naza nango ya koloba yango wana ya mibale accord eza respecté te mpona nini accord ezalaki signé ete bakosala élection na décembre 2017 mais toleki yango déjà tokomi na janvier lelo toentame deuxième mois février élection esalami te yango accord wana eza violé na article na yango nyonso eloko moko ya kobakisa na accord eza te eza violé totalement. Mais la majorité ba lobby accord ba respecter yango na intégralité nango o etika les alliés de crispation politique ba rosala yango palier par palier et là nini ezo bangi sabino ba combattant UDPS parti le munene le rôle à UDPS bokende na ba élection tozo banga élection toza prêt pour élection mais élection ni toza prêt apaisé transparent. Ce n'est pas élection, c'est élection 2006 et Sali et Sili après Bitumbete ou bien il y a 2011 après président de la République la télé à lobby non et Sili ko sala maninga salami wana et Sili non wana te élection to linga élection ezala apaisé c'est ça élection to luka yango wana zo zonga na mutuna na yo lelo oyo élection ngo linga salama baye na ba plan moko ya aventure oh machine à voter papa pour dire ça peuple congolais c'est pour cela bande ko nga bazo bakisa ba lobby machine à voler eza à voler élection wana eza crédible ata ce que salam il fallait ezala crédible bazwa toutes composantes bazala wana poto yeba kokota na seni to dévaler ba onyo so bazana kati to luka seni o eza valable o yeko ko mebiso na élection crédible neto sanango posa na mboka et loro linezo bank sabino ba combattant UDPS Joseph Kabila lobby le 23 novembre et le 23 décembre élection ezali au lieu de se focaliser na élection bino bolingi kaka transition sans Kabila est-ce que transition eza ndota baba ou bien za réalité ndeko langai na remercier mingi likambo zo tuna question zo tuna wana eza capital mais pas na biso yeba bien que ndoto ceux qui bato balote yango 3 fois et comme la réalité ndoto tango UDPS bana relancer yango bien que tango UDPS azo lancer bien que transition sans Kabila on a za ko confirmer yo transition ko salema na mboko sans Kabila accord o biso to banga élection te accord eza non respecté
akamata ba bidon moto kwa Tibala azalaki na mwasi moteki lipa akia ko empêcher atie premier ministre aventurier. Deuxièmement yemoko Kabila aza illégitimité aza na temps moko ya koloba na kokosa lelo komote olenga nko yebie traite banda soki mbula nini nalo biso to kolibote olenga nko abandi ko trahir peuple congolais olenga nko aye wana accord ya musala ya accord oyo bango bazwaki oyo ba investir na c'est ça la bango résultat la bango ya koboma bato ya ko empêcher marche chaque jour pour la kotanga ka bibembe. C'est la raison pour laquelle biso IDPS tozana capacité nyonso ya kobanga élection te biso IDPS tozana biso nde toko élection les vraies élections na katamboka oyo nde siko tokenda na transparence na nanga comme azali papa ya Kabila Tibala aza kaleso ya Kabila biso jamais tokotikala ko accepter mais c'est nanga tokende na élection sa Kabila bato ya bomi akosibiri bato wana oya boma kibiso to continuer ko boma biso. Bon, merci beaucoup na sepeli. La première chose nazoloba ezana no nazokumisa Nzambe ndenge uta papa akenda prophétie nae atikela kibiso abi mouvement ya IDPS eza pona mutu moko te mais eza pona peuple congolais. Et la raison pour laquelle tomoni ke miyibi nyonso oyo basalaki sima ya papa bakimi pe nasali kosenga lisusu na président ya république d'assassin oyo toza na ye na kati ya mboka azala na ye na kimia azala presete toza ko bouscler ete tozali ko benga na ye pe na ndenge ya manduki te biso toza na mokonzi alonga makambo na liloba alonga makambo na biki eza même chose o biso tozali kolanda tango biso tobimaka na balabala tobimaka na mabende te tobimaka na minduki te na maboko mais tobimaka kaka na maloba ozomona action esalemi lelo bagaz ebetami ezalaki kaka liloba pamba tozobimisa liloba bagaz ebimi melo omona alobeza nini na osenga na bakombata nyonso tout o ya vente te ya lokoso te o batikali pour le moment o bazana souci ya papa ne loko utolo baki enveleme selema tango père akufaka mbule betamaka Kongo mobimba le lope première action ya anniversaire na ye ya ko kanisa ye mbula pe beti biloko na fele elobela basala nzambe bando ki banganga bato nyuso tunakati ya mboka tozali ba combattant ya IDPS bato oyo tolandi Tshisekedi na lit tala age oyo naza nango na bandaki na bomwana depuis Pongabi mais toza ko regretter que ndenge ye alobaki peuple d'abord peuple seki ezali biso yango wana lokola tutikali ba oyo bakei ba oyo batikali pona IDPS oyo baza sima ya Tshisekedi oyo baza kolanda hydrogène na ye ndenge alinga kosala yango wana biso tutikali ba oyo bakei mais tutikala liboke moko poke toyeba nini ya kosala liti na suka. Merci mingi ezosala pasi soni mawa komuna ibembe esala inane sake bakunda yango te majorité bayoka soni bazo fingisa République démocratique du Congo bazo mi fingisa bango te tant que tozo perdre personnalité ya République démocratique du Congo yo sala biso pasi. Comment expliquer muta kufi po bazo ebembe wana baya nango na mboka na ya bango na mboka na ye ba intérêt ye bana na ye biso bango ye ba combattant to sepela bazo ko boya pona nini quelle que soit condition Tshisekedi akokundama na Congo mais la sepeli na ba combattant nyonso o tozalaki mobiliser na Notre-Dame malgré tout bagaz de lacrymogène les betami mais toza toujours unis toyeko kuta lisusu awa c'est sûr que na mingi te ya koloba mais la police ba yebaka biso to ba congolais bango ba congolais Kabila kokende siko tango Kabila kokende bango ba kopikola bandako na bango ba kolanda Kabila opération ndako to bosanité na ba lacrymogène bango ba sala opération ndako to bosanité eza na mitema na biso na koloba mabete pona Chibala yebi sort na ye olenga ko yebi sort na ye a commissaire qui n'a plus de 8 résidences ou bien 10 biso ba combattant to yebi mais na ebita ko bata mawapi akita na fleuve akela na inter to ebite biso ba combattant tout toza vigilant
tozolanda makambo tu bango basala. Mais les jours Kabila a quitté Congo, si bala na ba écrit wana tout balanda Kabila. Mais ceux qui batikali awa, quand les besoins parler du peuple wana et cause la monument ya ba victime ya majorité o balandi bango. Ce sont des précisément ba o ba uti na IDPS bango neto ko tuma bango les besoins ya parler du peuple. Ba so déjà message na bango na tini. Papa, tu n'as la licence pour tala Kabila blanc mo le sanga, tala Kabila blanc mo le sanga bana tongo atilero. Nous sommes tous Kabila. Na trick na e. Mais tout le monde na e. Papa tu n'as la licence. So. Et là, tu as dit que c'est-à-dire que Médio qui a dit a sali 36 ans à Tshisekedi. Et là, on monte là, ça qui a sali 36 ans à Tshisekedi. Ah waouh. Si on a dit que on a sali 36 ans, 50 ans à Tshisekedi, Yakawa. Au ultime, si biso va combattre, tu es out. Bah, nous sommes dans le rassemblement mobimba. Tu ultime, tu es ah waouh. To la samno ke IDPS e koki kokufa jamais ta mukete. Boyebi ba parti oyo ba bina danger na mboka oyo. O bazana pa pouvoir le o bazawa. Biso lelo yo tozali to uti ngamoko na boy kosoma polo. Na bnasa ka histoire pona bosa na Tshisekedi te. C'est dire que polo e ko pola nango. Menzeta mbila et ate poli lelo na ke le kwanta la Lubumbashi na le kwanta loko na sali eza pena raisonnement. C'est dire que ezala ba koko na ngai ezala bana na ngai. Baotika robosa Tshisekedi te et l'autre obunela na ba ignorant na ba o nyoso ba tchola kalit biso to sala na IDPS te spino ke Congo za IDPS te Congo za MLC te Congo za INC te Congo za ya Olivier Kamita te za ya mérite za nante Congo za ba congolais nyoso biso ba tozo souffrir tozo kemba yango le que tous les jeunes congolais Telema Fongola Misu Lamuka na sengi ba koko ba kufa pona mboka oyo ba force commune nyonso Kabila boma ba ko lamuka poto bunana bango elongo loto ultima tangati ndeko ba bomaki ya INC biso ba tomemaki to kenene ti l'église mais loto ultima tangati to moni pasi bozo sit sa biso pona intérêt ya vie na biso moko intérêt ya vie privée ya mboka na biso moko yango le biso ba gente okufa le boba ke Kisekedi bomisa batu lelo Kisekedi azate bana bazo boma batu et passe tokosilisa koloba na bino te parce que soki mboka ebongi nde totiki koloba mais lokola Congo nano ebongi te tozokoba tokoloba kaka biso musala bapesa biso article 26 ya constitution loba pesa information ndenge ezali tofingaka moto te totukaka mpe moto te mais nde tolobaka oyo tomoni merci na Manassé Balo équipe mobimba EDTV banda mes toye na permanence bazoko bakaka na mosala bo esala kabilo pe sengo place bofandi bo benga ta numéro eza na se wana bolo bana wana ya EDTV basala ka musala basala ka penda musala ya makasi merci l'équipe technique to la ka kibino to kozo ba combattant to si ba combattant to kota siko na kati total ambiance ndenge ni nezali to kozonga sima. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya EDTV et Codynamique Télévision. Kuna na Belgique bozolanda biso. Tozali ko continuer na bobsek to cérémonie ya commémoration ya mwana mboka le docteur le fait président ya UDPS mwana mboka Etienne Tshisekedi. Toye na kata permanence tozui les bâtonniers Mukendi. Bonjour. Bonjour. Lelo 1er février de 2017, 1er février 2018, et ça est déjà Mbula Moko, Utokondo Etienne Tshisekedi, Atika Biso, Touti na Messe Longo Nayo, Okoki Koyebi ba téléspectateur Nyonso Bazali Kolanda yo mingi na États-Unis. Bakoki ko kanganini na Mbula Moko déjà ya liwa Etienne Tshisekedi. Oui, Tokoki ko kanga, ezali lokola balobaka na mukane Nzambe. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour chanter et un temps pour se réjouir. Il y a solo, ça fait un an Toleli. Toleli mingi. Toleli héros nabiso. Kasi lelo un an après, kolela nabiso est commis yandenga musus. Et comme il y a côté telema, ndenga yemoko a ibisa kibiso, to telema que nous nous prenions en charge. Ya solo totikali ba de ticket kasi toza biso mon côté po toza na esprit ya Tshisekedi.
Ndenga na koloba tout à l'heure na témoignage nanga. Ataye akufaki. Mais esprit na ye ekufite. Esprit na ye ezali na kati na biso nyonso. Na biso nyonso yo esika otelemi wana loba que je suis Tshisekedi, je ne mourrai pas. Voilà le message que nous pouvons retenir en ce jour. C'est le message d'espoir, le message de nous redresser, d'être debout, de nous lever comme un seul homme. Un message d'hommage à notre héros Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Au travail na Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Bamboule Ebele, akoyi ba maladi ya ndenge na ndenge nzamba salisi azongaki, tango akeye akufi. Souvenir ni na malamu o maître Mukendi atika inango pona Tshisekedi. Ya solo ndeko souvenir ya monene eza lokola testament apesa kibiso le rautaki na malade na Afrique du Sud. Tozalaki exactement en 2008. Apesa ki message boye le rakomaki na ndako. Alobi makambo nyonso tomoni awa na parti na biso na mboka na biso. Awa ifo toyeba makambo misato. Bosolo, bomoko, na bondimi. Tozala na foi, na makambo tozosala. Tozala pe na vérité, mais surtout tozala na bomoko, na unité. Message wana ezali important. Ceux qui tolingi tokenda liboso, il faut tozala uni. Lelo ezali mukolo monene pour la réconciliation, pour le rassemblement, pour la kopesa lukumu na papa na biso, oya kofaki pour na biso, mais oya azali vivant à travers nous. Par son esprit. Tshisekedi Akufi azalaki maître de l'école, azalaki moto azalaki correspecter ba principe ba texte. Lelo esali déjà mbula mibale bino ozali cadre munene na kati ya UDPS. Ozali mukonzi munene na kati ya UDPS, au travail trop na kati ya UDPS. Bino na UDPS kolandisama na interview asilaka kosala que soki na kufi ba test ya parti de Koloba. Torokine na congrès poto pona mokitani na ye. Lelo tozo constater opinion nationale internationale ba journaliste tozali ko constater bino bana Tshisekedi on dirait bozali na principe ya ko respecter maloba na yete pe bozali na principe ya ko respecter liti na yeto asali ya ko respecter ba écriture makoma. Pourquoi ti lelo bokoti congrès na kati ya parti na bino? Wana ndeko nanga nakoko yebisa yo ke ndenge biso nyonso tosalaki analyse ezali mwa libaku. Libaku wana euti na nini? Po moni liwana ye kobaki très subi pe na mikakatano tozwaki pe na kati ya makambo nyonso boyebaki yango wana retard tozwaki. Kasi ndenga ba yebisaki bino boyokaki yango na ya 10 jours secrétaire général na biso yebisaki biso que travaux ya commission technique préparatoire esili déjà. Alors, tozo loba, format ya congrès a déjà décidé. Date ya congrès ba ko annoncer ango kala mingite, peut-être lelo, mais en date ya congrès et ba bokoyo kango kala mingite. Tshisekedi atikeli bino accord, question asuka, atikeli bino accord pour na bino ba combattant UDPS, pour na bino ba cadre ya UDPS, bolobi ke accord wana ba violer ango et pas ya bandeko ya majorité présidentielle. Pe bo proposer feuille de route na bino transition sans Kabila. Maître Mukendi ozali bâtonnier. Ndenge ko mona makambo ndenge ko koba. Est-ce que transition na bino wana eko simba? Biso to pese moi kaka proposition. Mais il suffit kaka tous se mettre d'accord. Mais déjà on moni que ndenga to lobake na accord. Awa lokola ndenge bolobaka bino toza naviguer à vue bino nano ba jeune oya internet texte ezalité azo naviguer azana texte ata mon côté yango wana to biso to pesi nzela po tozala na mwa bondimi mwa boyokani muke na kati ya mboka po tozala na texte moko eko guider biso parce que ndenge tozo sala boy ezali danger monene azo naviguer na mboka mobimba à vue. Texte mon côté, objectif ezate, gouvernail ezate, biloko nyonso ezate, yangwana tolobi ke biso topesi proposition topesa ki wana nde yango koko serve mboka na biso. Bana Tshisekedi bapanzani lelo 3 messes mobimbe salami, moko salami na Notre-Dame, ya Lingwala, moko ezo salama na Fatima, moko musu ezo salama na Lemba. Pourquoi bokabwani boye papa asangisaki bana bino bana bolingi ko sangana te? Mais c'est à solo ya papa et salama qui a place moko. De oetoyebi. Ba mususu wana basali pe mesa na bango, mais l'imitation n'est pas du tout
la même chose que l'original. Original Ndebiso. Merci bandeko tozali kokoba na ba interview na biso pona mokolo malelo sima ya misa o esalamiki na Notre-Dame ya Lingwala awa siko tokoti na temple ya démocratie na siège ya Union pour la démocratie et le progrès social to kui mwana mboka professeur Mathieu Kalele o azali professeur na université ya Kinshasa azali cadre monene na kati ya dynamique de l'opposition azali pe cadre na kati ya rassemblement de force acquise au changement où ils allaient dirigés par Félix Antoine Tshisekedi. Mbote. Professeur Kalele Lelo et sali déjà Mbula Moko depuis Kondo et Tshisekedi à Koufa. Bah impression par rapport il y a un an à Liwana et Zalini. Mais Balobaka, les artistes ne meurent pas. Je crois que Togoy Kolobayango na Oyetali, monsieur Tshisekedi. Alors on a plus que les artistes. Alors on a pour la liberté. C'est-à-dire que histoire naïe et kotikala seko. Mais tolanda bien ba texte oyetozanango. Premier texte est la Constitution Nabiso. Constitution Nabiso, Tosali élection en 2006. Tosali élection en 2011. Il fallait Tosala élection en 2016. C'est un mandat renouvelable une seule fois. 2016, Toyokani, Tosali prolongation jusqu'en 2017. Après 2017, M. Kabila a aussi accord Wanate. 2018, ils ont obéi à la texte. La Constitution, l'accord, non. 2018, ils allaient un deuxième glissement imaginé par M. Kabila. Et dans la Constitution, Bisotolobi, c'est une faute. M. Kabila a sali coup d'État naïe. Toza d'accord na makamboana ya ba élection 2018. Ce qui t'ont dit, c'est-à-dire que Tokoti na muta Tokwei na mutambo naïe, il y a deuxième glissement. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tokoko na entretien na biso na ba acteur politique na loboko ya mobali tokui mwana mboka honorable Ariette Wamu oyo azali coordonnatrice ya les alliés de l'UDPS mwana mboka mbote. Mbote papa. Lelo esali déjà mbula mobu moko Uto Kondo Etienne Tshisekedi atiki biso ba impression na yo en tant que coordonnatrice Oyo Azali Kokamba Lingomba Oyo Azali Penepene ya parti politique monene UDPS Ezali nini. Bon, toza na sentiment ya mawa boyebi que bino lelo mbula mobimba depuis atika biso nzoto na ye eza kaka ekangami na poto kuna biso bana na ye bandeko na ye oyo toasima na ye tozali na posa mpenza makasi ke nzoto na ye eya awa basala ye babusek oyo mpenza eza mpenza donc digne de son rang et puis bakunda ye na kimia. Mais malheureusement de comprendre que président Nabiso Etienne Tshisekedi lelo azate akufi mais azo bangisa ko ndenga zate ndenga zaya kukufa azo bangisa ko leka ndenga zalaki vivant. Mwana mboka Ariette Wamu osinyaki accord kuna na Senko accord wana po na bino ba opposition bino bato rassemblement bolobi ezali non appliqué bato majorité balobi ba appliquer yango bino bokeiti mosika bo proposer feuille de route na bino bolobi transition sans Joseph Kabila bato majorité très proche ici, le chef de l'État a aussi fait la déclaration na point de presse à lobby Tokei vers Maponami le 23 décembre. Est-ce que Bino UDPS Bino rassemblement
bozali prête ya kokende maponami oyo kosalama le 23 décembre ou bien bozali kaka na ligne na bino fait de route transition sans Kabila. Bon. Question posée, merci pour la question. Wana. Bisson Sozan la pose sa élection. Et puis, élection on a sur les salami. Et ça justement pour la relogolaye Kabila. Bon, d'abord un Arosala candidat souté. De deux. Donc candidat Siga Oya Roleka. Et rebondissent Kabila. Donc pour la biso, et ça a un problème. Pour ça, on a posé l'élection Makasi. Pour que la population de Zawana a sanctionné Bango, va gérer ma bête pendant plus de 17 ans. Donc plus on a posé l'élection, on a posé l'élection Makasi. Attends, décrispation politique et salamité, bon limite aucune élection. Mais Bango balobi qui va appliquer accord. Mais quand pour l'année, quand ceux qui balobi qui va appliquer accord, on a des sengela qui comme la route na soukate parce que décrispation peut zaki point moko o zaki na kati accord. Mais bakoki c'est ngote pour l'année. Pour les na kati wana na kati ezana bateau bango bazo banga. Bazo linga kotika bango te. Ezana bateau bazana bamboka ya babaya balingi bazonga na mboka te pour na kozala ba candidat pour bazo bangisa bango. Alors il y a ba jeu moko majorité azo sala mais je pense que comme à la souka à mur, oui, que ceux qui mur raisonnent la liboso la bisoa. Par contre, bazar nzela peut-être comme à la souka à mur, par contre, basu eloni basa la té. Papa Tshisekedi azalaki moto à kimia, moto ya paix. Azali moto paix alingaki justice. Malgré que yé moko paix à vivre bamboule belé naie parce que to yebi ndenga viva na kati injustice. Bah injustice est belé. Bon, azaki pe moto moko alingaki kozana batu, alingaki kosangisa batu. Il y a raison ya ngwana pe moni rassemblement pe lelo et salama na initiative na epona ko rassembler biso nyonso tout. Donc aza moto moko atiki biso na kati ya combat parce qu'azaki pe un grand combattant et biso siko tozana devoir ya ko honorer mémoire nae na ko continuer la kati ya combat o atiki biso. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mwana mboka Nico Mayengele Mbote. Mbote ndeko mbote na bakombata nyonso na mikili ya poto. Le 1er février 2017, 1er février 2018, Mbula déjà moko utokondo Etienne Tshisekedi atiki mabele eye. Lertini nous allons kosala sima ya kokanisi mibu Mbula moko déjà awa kufa. Inane uta patriarche Etienne Tshisekedi a kufa ba circonstance na cause ya décès wana ti lelo yeba na malamu te eloko liboso ya pasi ya wana peuple aza fixé te est-ce qu'il y a là qui mort naturel est-ce qu'il y a là qui empoisonnement est-ce qu'il y a là mort provoqué to éviter donc to lelaka to yeba cause ya décès wana te un an après mort ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba égale un an avant mort ya papa Tshisekedi. Et là, c'est nini. Avant papa Tshisekedi Akufa, il y a eu un fameux accord qui n'a jamais été appliqué. Une année après, le même accord n'a jamais été appliqué. Un an avant papa Tshisekedi Akufa, il n'y a pas eu élection. Une année après, il n'y a pas eu élection. Donc, aujourd'hui, le corps de papa Tshisekedi Akundamate, au Kantambo qui a suspendu. Rien ne bouge, rien ne marche. Aujourd'hui, qui sont censés organiser l'élection, César. Alors que César a un pouvoir divin. César a une élection. Tant que César s'est considéré comme un homme providentiel. Il y a plein de dictatures. Donc, est-ce que Tshisekedi Ali, pour la démocratie, pour l'alternance, il faut abalukali sousou. Na morgue sikazali. Soka talimbo qu'est-ce qui est commis pas si l'icolo a malheur parce qu'un individu a beau au pouvoir. Bakoye Sabino, non, il y a un calendrier électoral. Est-ce que le calendrier en soi, ça suffit? Il faut de la volonté politique pour l'élection seulement. Bisso, en tant que républicain, Tokoki, Kolanda Maloba ya Motote, Balandaka Mibeko, est-ce que Mobeko est l'élection en 2016? Monsieur Kabila ne peut pas nous promettre des élections? C'est lui le problème. Les blocages, c'est M. Kabila. La solution, c'est son départ. Un problème ne peut pas résoudre un problème. Alors,
Tant à lobby que élection ali, mais constitution est prévoit que élection en 2016. Na maloba individu, na mobe koni neleki. Nous on n'est pas naïf. De que aucune élection au sein de Congo n'est Franck Dion Alobaki tant que Kabila a candidaté. Kabila a un chemin référendum, toyebi. Baouti qu'on réforme PPRD, pourquoi comme président PPRD toyebi. A qu'on nommé vice-président, oya ko longola tout moment toyebi. Bani ba yoso na schéma élection na suffrage universel indirect na parlement en Afrique d'ici toyebi. Donc toi libre bébé té. Toyebi, un dictateur ne quitte pas le pouvoir par les élections. Même si on a organisé l'élection, il a pas triqué en haut. En 2006, le président Bemba gagnant. Mais Pony a gouverné. 2011, Papa Tshisekedi a gagné. Qu'est-ce qui vous garantit que 2016, nous avons gagné pour proclamer? Il y a une résistance démocratique et pacifique. Il faut tellement comme un seul peuple. Processus, il y a Congo, il y a élection, Kabila comme un processus, il y a dictature. Bisous quand on a processus, il y a libération populaire. Peuple faut tellement. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour nous et des TV de vous retrouver encore dans cette séquence spéciale dédiée au fait Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a quitté la terre des ancêtres depuis le 1er février de l'année dernière. Il y a une messe qui a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de cet illustre disparu. Sur ce plateau, j'ai avec moi Monsieur Jean Bosco, il est de la société civile avec qui nous allons pouvoir nous entretenir en quelques mots. Je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, ça va. Déjà, que peut-on retenir de monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba? Bon, merci pour la parole que vous nous accordez. Vous savez, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il faut déjà dire que c'est le père de la démocratie congolaise en République démocratique du Congo. Et donc, nous, en tant que société civile de la République démocratique du Congo, nous reconnaissons en lui beaucoup de qualités. Mais parmi ces qualités, il faut citer ici la constance. La constance politique. Eh bien, monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, je dirais le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, a bravé toutes les dictatures qu'a connu notre pays, notamment la dictature de Mobutu, la dictature de Laurent Désiré Kabila et l'actuelle dictature de Joseph Kabila. Et voilà pourquoi tout le peuple congolais aujourd'hui, au moment où nous commémorons l'an 1 de sa disparition, nous n'avons pas voulu rater l'événement. Nous avons été à la messe qui a été dite par un évêque catholique. Et maintenant, là, nous sommes au niveau de la permanence pour suivre les messages de son parti cher, l'UDPS, mais aussi que nous puissions commuer avec ces partis. Voilà l'essence de notre visite ici, l'essence de notre accompagnement de toutes les activités commémoratives de l'an 1 de la disparition du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. La vision qu'incarnait Tshisekedi Wamulumba, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il faut dire déjà que c'est une vision. Et donc l'homme n'était plus simplement physique, mais il était un esprit. Vous allez bien vous souvenir de Mahatma Gandhi, vous allez vous souvenir de Martin Luther King, vous allez vous souvenir de tous ces grands, toutes ces personnalités politiques qui ont marqué l'histoire politique du monde. Eh bien, il faut classer Etienne Tshisekedi dans ces rangs-là. Je ne peux pas oublier les grands, les monuments Nelson Mandela. Et donc, Tshisekedi Wamulumba, pour la République démocratique du Congo, c'est notre icône, c'est notre Mandela, c'est notre Martin Luther King, c'est notre Gandhi. Et lorsque les gens semblent dire que l'opposition a perdu la pédale, je dirais non. C'est peut-être un temps de réarmement moral, mais aussi politique, parce que nous avons perdu un monument, nous avons perdu un baobab. On ne les remplace pas n'importe comment. Et je crois que ce sont des douleurs d'enfantement. Mais l'opposition, la vraie, l'opposition pertinente, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a une opposition opportune, inopportune dans notre pays, opportuniste, je veux dire, dans notre pays. Mais l'opposition qui incarne les valeurs, la vision d'Etienne Tshisekedi, elle est là. Et voilà pourquoi la société civile de la République démocratique du Congo fait partie intégrante du rassemblement des forces politiques et sociales. Nous avons
avons compris que ce sont des partis politiques pertinents. Voilà pourquoi nous travaillons avec eux et l'opposition, elle est là. Elle n'est pas en perte de vitesse. C'était le message de M. Jean Bosco qui représente la société civile de la RDC. Mesdames et messieurs, dans cette séquence, la série continue. Nous aurons encore un autre cadre toujours qui est dans cette permanence pour continuer avec cette série. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci mesdames et messieurs, la série est en cours. Nous avons sur ce plateau, je vais dire le représentant ou le coordonnateur général de la société civile de la RDC, M. Christopher Moutamba, qui je dis bonjour. Bonjour Laurent. Comment vous allez monsieur? Je vais bien, merci. Déjà, si il faudrait encadrer dans une séquence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, et que pouvons-nous retenir de cette icône? Tshisekedi, c'était un joker, une mascotte, un visionnaire. Tshisekedi, c'est un chercheur. Tshisekedi, c'est un esprit, un combattant, un militant, un professeur également. Je crois au peuple congolais. Je crois en sa détermination. Je crois qu'au stade qu'il a atteint aujourd'hui de la souffrance, il n'a plus d'autre choix que de se prendre lui-même en charge. Et c'est avec ça qu'il va transformer. Personne ne viendra le faire à sa place. C'est lui-même qui doit transformer l'espace sociopolitique. C'est lui-même qui doit opérer la configuration sociopolitique des acteurs qui doit présider à notre destinée. Qu'on ne le fasse plus par procuration. Et j'appelle au peuple congolais de rester debout, engagé et déterminé. On ne va plus reculer. Tshisekedi est un héros. Il y a beaucoup d'héros vivants. Et nous sommes là. Nous irons jusqu'au bout. Voilà, Bandeko, c'est par là que Tokosuki sa semaine Nabiso Oyo, to réserva qui ango, na rendre hommage au président Etienne Tshisekedi, le père de la démocratie, super héros. Oyo, Bazali Kobenga Ebongo, esprit Mukishi. Oyo, Azalaki Bongo, un grand visionnaire. Et Moli Monaye, ils ont toujours plané sur le Congo. Et Moli Monaye, ils ont toujours Bundisa. Banguna, Yamboka Congo, Bitumba Etienne Tshisekedi aussi là, jamais, jamais, jamais. Nakoleka, ko remercier Bandeko Nyonso, Oyo Bareusa qui na présence na Bango, na ba cérémonie Nyonso, Oyo Salami na Bipai Nyonso, Biso Totangeli Bino. En tout cas, merci Mingi. Na ndenge oyo bosani président Etienne Tshisekedi te nakanisi chaque année otorando kanisaka molimo papa Etienne et kozalaka toujours na même engouement, kozalaka toujours na même esprit oyo toko banda ko salela yango na kati ya journée wana na salle tumekaki ko projecter documentaire oyo ezali bongo réalisé par EDTV, documentaire autoréalisé qui ezali bongo na titre ya la médiocrité dévoilée. Projection et salamaki ba extrait et salamaki na kati ya salle et semaine prochaine mercredi ou jeudi ne toko diffuser les bino yango bino pe ba ozo ki ba kwa koza na kati ya salle te bo meka kutala film et documentaire wana la médiocrité dévoilée. Na ici beaucoup sepela na yango. Et bah oyo bakozana besoin ya kozwa support wana bakobenga biso tokoyebisa bango na ba modalité nini oyo basengeli kozwa support yango na bipai oyo nyonso EDTV ezali to tokotindela bango par des voies électroniques. Donc voilà, tosukisi awa encore une fois merci na fidélité na bino na EDTV kimia na mabota na bino totiki bokoba kolanda programme na biso ya EDTV na esengo nyonso. Merci et au revoir de Tomonani Mbalasima. Merci. Bye bye. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.